tout cela, c'est un problème. On le vit. C'est l'état là. Au monde nazalaki bapota na yesi là. Hein? Ozana moi santé bien quoi tout solo. Comment une semaine à salle déjà na yoki mingi. Mais na lingi yo moko olo bananga vérité. O na yoki na comparer siko na o na yoki. Na o ya yo moko mona yeba do côté za wapi bo solo za wapi. C'est les naza moi si na yo na botino quand même bana. Pourquoi ça l'a boue te mon bal nanga. Yo yebisanga des vérités. Merci. Poser question non bien. Non ok. Na aussi ok avant na loba nanu. Na o ngana salaki oyo yoki oyo baebisi yo oyo moko kanisi na mutu avant ngana loba ngona ina sana pardon. Na yoki pardon na yo wana mais na yeba na vérité quand même c'est les hein na lobi ke na koloba nanga na loba nanga ngo mais ya on a tengena no pardon liboso Yesu masi akuta limisaka bato o basala mabe mingi na mokili bonga moto ya mokili na limisa yo te po nini et puis ozali tata bana ngai merci na ina loba ke tumeli na poto mais sikoyo koya na yaki ezalaki neti na ya kotante chance natala terrain nazonga lisusu dommage ke nakoti na biscade moko botala kaka ndenge totambolaka okopesa décision lelo na motema opesi décision na oke non nga nakobouge te na kosala boye te mais nakoti pa ya diabolo ke naosenga nanu pardon osilika nanu te nakoti pa ya diabolo nake mwana mwasi moko ye moko na ndenge asalaki kutu na soki ndenge nini kutu na asalaki na comprendre te enfin nalingaki epenza te mais nalingi epenza te mais erreur kaka ke ndenge toyebanaki na ye na tombe na libabe moko mbongo to esili sele le tozangi na poto kanisa nanu jour ya liboso ya suka kutu oza koyawa na kisasa nayebisaki oni komema kisasa na mapeka te mobana nanga nayebisaki yo boye te chéri omemi kisasa na mapeka ta ndenge okomi nde nakutaka yo penza omoni sikoyo silisaka makambo yango nabiki pardon nasali mbeba je reconnais mpona oloba pardon soki nalobi yango te c'est l'orgueil mais nazoba pardon parce que nasali mabe mais naosenga pardon pour que na reprendre lisusu te donc nalingaki mwana mwasi wana apie nga babiloko nayaki nango nyonso nasali dépense epa na bango nasali ye dépense na voire même napesi na mbongo ya boutique asali boutique na mbongo nayaki nango nasombi lupango te alors donc nayaki contre maintenant ntango naye comprendre ke naza na faillite côté na nga fallait sikoyo nazonga sikoyo mpa mwana mwasi wana donc moyen ezalaki te nakweyi donc nazomona nde nakoexplike histoire bande eti suka te mais c'est juste que mwana mwasi wana apie ngai nakweyi ntango nakoki réclame mbongo tokutani na mobali ne mosusu lisusu kuna bagare na beti ye mais loko balekaki ebele basalisali ngai basali nga sa face na ndenge omonaka nazokaka wana donc yango nakoya mpe koexplike avant te bamakambo to wana donc bapiyaki nga mpenza ko donc nakweyaki donc jour omonaka basalisaka nga wana dongeki mbongo natikalaka nango mokende nakendaka hôpital baminga na bato ya quartier na bango nde batianga babande wana j'avais plus d'argent tele ebela mbongo napesaki yo mobali na ngai obwaki yango kaka boye okanisi ngai te okanisi bana mpe te tala makambo omoni ndenge
mokili ndenge ezali yo okanisaki olongwe en tout cas odecevoir nga mais lokola oza tata bana yo tata bana nga na pardonne tala nga ndenge nayaki awa naye na mwa mbongo daye liboso natindaki kutu mbongo epa mami basomi lopango okende otala lopango yango bameuble babiloko na ye nango biloko ebele naye na buzoba te chéri mwa ekonomi nyonso tosalaki na poto na ye nango tosomi lopango na biso sikoyo bosomi lopango nasomi lopango te chéri bameuble yango nandimi te eza mbali mosusu moto asomeli lopango wana mbali mosusu asomeli lopango no kokosa ngai nasomeli lopango osomi yango ndenge na marke nini mobali mosusu mobali nani yo tienge na mobali mosusu oui non mwasi aye na mbongo ake osoma lopango sange mbali ayeba asafa koza bamakango no mosusu mene ti fe sembla mene ya kokosa osanga yo se nazokamwa yo ya ndenge ozoloba wana oloba na ngai nazwi mobali mosusu si je peux le dire yo mobali na ngai yo oyaki awa na kisasa osomeli lopango na sens nini na marke nini osomeli lopango mobali no ayebi te comment c'est quelle femme maintenant économie tosalaka na poto oyoka na ndambo ya mbongo awa mabango natikali kobeta na poto nakokisi mwa mbongo na ye na biloko mais je me pose la question yo ye na mbongo okuti nga na badifficulté mais il faut yebisa nga no mobali na ngai na ye na mbongo on peut faire ça et ça sele nabangaki mpo okamata biso mbongo wana obebisa ngo ndenge obebisa yo ya liboso la femme n'a pas droit ya kokende osomba lopango ye moko sikoso kosomi na quartier oyo mai ezokotela bato na ndako te na kingo okosala nini nasomi na ngai na quartier wana te nasomi na quartier moko malamu nasomi na lemba bakartier mosusu ekomi osombi ndako lelo bozolala na moi na butu bozolala te kotala kaka kotala omona bakolo nango baye kozwa biloko bazala kole basimbisa bino biloko so bolali moke baye kozwa biloko na bango non zata lobi ete okende kolotala ndako yango daye ngai namoni kaka tokota mpe kovanda bisika yo epai ngai epai nani sepe lisu te tokota kaka na ndako wana olobi lupango yango to na kombo bandeko na yo ya bandeko na nga wapi ubien yo mpenza eza lopango na nga moto lokola mami leki na ngai natindi mbongo ebele ndenge wana maza mwana moke nakanisaki te ke mbongo wana ekomi mami agéra yango bien asombi lopango mpe esika moko ya bien asombi lopango sikoyo otango mosusu aliba mbongo ya likolo ocontrôle soki mbongo wana eza mpenza complet akosombi mpe lopango ya ndambu omona mbongo mosusu alie soki alia ntu akozongisa yango parce ngai nakondima te sepeli na yango te okotinda mbongo epa aleki na yo ntango mosusu asali nanu balikelemba na ye ti azwi milekele aye kosomba nini ntango mosusu epa lopango ya ndambu okoyeba ndenge nini eza na lopango ya ndambu te okomona okosepela lopango wana mami asali buzoba neti yo te sene ozokanga wana pamba oyoka ata soni te nga na kokaka kosiporte mangu bati nazolia mpo na yo kaka mikanda mami eza na motu na ngai mpo namona mami mpo na kotuna exactement soki mbongo wana asombi lupango to mpo namona koli lupango wana parce que moi je n'avais jamais que non azwi mbongo
Mami. Sere. Di. Osepina ndako. Mais bon, on a dit. Oh, ba marchandise na yaki nango. On dit nango. Oh, na yaki na ba marchandise. Bon, une semaine et demie to find yo ngana wi batiko yaki na marchandise. Ah, sila tayo mu. Yo bombi sango awa. Yo mto fandi kuna na android atayo mu kuna musika mingi. Yo unatika kila biloko nyoso awa. Na ngasa lo fait surprise. Chérie. Non. En vrai, il y a musique à faire. En fait, il y a musique à faire. Mais quand même information. Une semaine et demie après. Kasi yo atana informé yo nga oyala kana usento molinga omona ko vivre ona mission. Ya ona alinga ka soto komia omona ngori. No ko ndenge siko sombinda. On a ça surpris. Et une marchandise. Na surpris. Donc au cause un peu na bateau quelque part, c'est les mots. Ah, bateau na hélicoptère. Yo kaka. Bateau na sombité. Chérie, t'en fais pas. Au moins na bateau bon sa chambre. Mamie a so bon sa même chambre. Hein? Donc faut que nous visitons. On a foutu à biloko mususu fallait na bumisa. Ko na bimaki tongo. C'est maintenant comment on peut kaka. Nous devons tout bon pour nous foutu en bas. Bon yo pressé boyo. Non. Allez TJ. Donc tu changes. Yo change là-bas. Vous changez? Ah ba na boya pusi mukunu ni. Donc, yemba no asala kate. Bon, bana mo cadre. Vous avez la calcul bien. Yemba la sala kate. So bonimbo ko sa casier. Ai fica ngana ali ngwana tsa sokoti la ngandi. Bonimbo ko sa 12. Yo yekisa ina. So ke ina pokwa te o mona na nai. Yo mona ni. Ah ouais. So ke ina pokwa o ite non. Bon frère a besoin na yo. Asiko yo pona buku alfango. Oko simba yo moko ubie oko sala ningo sala ko simba sakanga. Na evite pona niteka. Na kama ka yo biloko nyonso eza ya yo na ngai na mona na. C'est parce que omoni kombo na evite o tiaki nga ubie obutili. Kasi ba kombo ya biso nyonso misala. Ah. Obandi na nani? Yo ngai ubie obandi ngai. Na malai na yo. Yo sima mwana. Shafu atende gomi. Abuza. Shafu atende
ndenge mbota boya lobi yo na kini na ye kokata nzoloko so nakati nzoloko tia nasali dede na nga nazongeli bango ma chéri naye na mpo nakanisi problème oyo tosololaki na Jean-Pierre Mogaro asambelaka na ye mpe aza bien kaka na négocier na ye wana aza bien losambo kaka ezokoba na dernière rencontre tosalaki nazalaki na ye na Alain Ngoto ndeko ya Gisèle Ngoto mpe kaka tosole na bango baproblème moko boye bafalaki na ye awa na résoudre nati na bango suite bacontre temps donc soki tokomi na poko avant tolala orapele nga kaka bakoma na bango na répondre bango na téléphone na ba 19h seri omoni makambo nyonso nasengi na yo oyela bongo mayele omoni tan bapétise nyonso oyo eleki entre nga na yo sikoyo sala examen de conscience mobali na nga sala examen de conscience mimona sikoyo ekomi moto sikoyo batiaki soko mingi so bakisi papa tovanda tobokola bana na biso toji na bordel bakola mpe chéri nga mona servi yo o nakipaka yo te so mpe ndenge nini me nga naseli eloko mpe ya shwa na nga okosepela te bon appétit. Merci. Bon, yo goûté ta mukete. Ngai. Na olia na masima, nzoto pesa malamu te. Nzoto pesa malamu te. Goûté un peu. Oh merci. Yango bano bataka na sonnerie, oyi bana karto bakamisaka ngai Nzo ozala na cité eza pasi Okomoni kele zai pe ozelo tosola nga nga olobana no mingi na soko ozolia kwa. Okoyi penza lobi ndeni no zelisaki ngobi na ngana zela yo na vandi ndule oyebi ke bolingo za réciproque mais oyebi ke batutu bazondima te comment yo parvenir ko maîtriser sola kuti mapere bazolobo mapere oswana na bango bien monika kinzunzu te kinzunzu batu mi bakanisa kinzunzu ya synonyme mobulu mais ya mobulu te même collègue nanga wana kofta atindeli yo ba bande bande vidéo kitoko penza kofta ya solo fallait kutu do o visionnaire o tala ngo cadeau kasi bongo yelanga bongo na tala non ouais la bosanga ki oza na tiroir bon ndule naza suna problème on nga na biso katinga tout à l'heure eza problème ya nga na mono clair te na maman ozomona ka bijou to ana e bien za mère mais ba couple na nga penza so bando landela on de prières oyi ba couple na muso ko beton do ba coufran faute to coufra mère na era tarate za bien oyebi ke mère kamusinga ba bijou jour na zela zo donga mona gete mvula o loko enoki makasi boye yango wana sola za koya te bona moni kake kozela ya to moete kwa tokende concert na mbinza wana bainvitaki biso anniversaire ya petit otolaka na jour wana ntsele wana kasi afitaka anniversaire na ye ozomona mpenza ndule na biso naotya kopenya cope mwa bien tala na biso mare na biso na biso ke bacoup frère ezaka direct bi donc omoni ke mare asasanga bacoup moko boye yokwaka aza mama moye na bwaka eza te na betako lisolo mobali nanga mozaka akende na france sawa oyo tanga azali mpe osalakala mpe na ozera te bakoto mama oyeke mama betaka ye bacoup franc bi mpenza tala kaka sikoyo na yo mpe lisusu na orate te oza jeune oza bogar tala kaka na oya kokufa kaka likolo babilo ya pampamba wana mpona na biso ti sikoyo donc nazoconfirme yo kaka komona yango te neti eza hasard mais bien sûr eza hasard tokutani yo oyebaki mpe teke yo nanga tokutana kolo ye moko nde ayebaki tokutana naza koconfirme kaka il faut tokoma paris problème eza te Jean Valère Chibanda aza wana koyemba biso bien la eloko moko tokomanke eza te ndule mais yo ozwa so molai te molai na ngai ekoma nde na mbongo te nazomona na mabe baere ekoma nde na mbongo baere moko baere pepele na omona ndule mare basuka mare akamusi bato aobina ndombolo ondire mutu ashiko obenda pati na mafuta bo fallait voir ntango ozotanga sikoyo olingi natepele obe nabetelo maboko oke biso mbana ngako mokanga ndombolete nabetelo sikoyo maboko ndombolete te basurnomaki ye wana do ndenge akataki sikoyo nga nabetelo
oyelaka nga oyoyelaka ye oyelaka nga oyelaka ye bongo sokangela nalingi bilo afa mpo mabongo ezala quand même na manière oh basoda mpe na armée balukaka bango te barekri bayaka bango moko ye moko mama na azolelanga nga nasala ni oh ye moko azolelanga o te wana aza mwana na ngai mobimba na ye ezali ngai eloko nini ye akopesa mwana wana aza mwana moke ngai nde asombelaka ye babilo mama na ye ye mobonga ya sani oh libiere ate zira mama pesa oti bolingo tomboki natomboka te lokola boni eza eloko ya kosengo na betelo maboko bongo soki na bini na mama eza yo te eza nga aza mama natili soki mama sazakazaka moto akosakana te olingi koyoka ngai te moto akosaka te asa wana etali ngai te siko problème na nga mbongo olobi nini mbongo nalobi na oke naza kozonga zamba pas même des semaines naloba ngo combien de fois na oya zala sûr quand je promets je dois réaliser na $1000 opesa nga na koti onja na mbongo na nga mabafere opesa nga soti mama soki mpenza tour olikelemba nga munga kolia mpo nini nga sona nakomi ka tour na ye komi bangambo ekomi baproblème bino bozolia ya bino bien bino bozokotela ngai te toza kaka nga sona bando opesa be mbongo alikelemba na manevre mutu baloba na ngai eza ti bon ye soki abona peso mbongo alikelemba te bango de bana soki peso mbongo alikelemba basaka nde mpona nini mama kaka na tour na ngai komi problème nga mpe likoma mbongo nasakanaka te likama mbongo fosi ya mbongo ekala nango ngazala mbongo te oyo basi apesaki mbongo na mama odieti yo mpe sengela ngai petit tala yo bangaka nanu bato koponi ozalaka na respect te neni oserna nayepa na wati yo mondeko peti aliyokaka te ipe yango nyonso bapeti nga na nde makambo mosusu tika na komba peti nayebi nanga na peti noma tika na komba peti wana oyike nga lela oza nivo na ngai tata olelinga tikala kaka kolela na nivo na yo te ebi kolo de fois te okaka na pasi yango mpe na bernard nzaki donc ntinda dema la montre mpe na donc mikolo nga na top donc mikolo nazomata ser na ngai bebi na mwana mokebo epenza papa nana makambo na ngai mais so na biso obi na nga oka koma 35 minutes nguba 10 minutes 5 minutes ne bopera te baeleka kopeti bo niveau ma jeanne mpenza mama azaka na misu mama ode mama azaka na misu mabe soki angai na bandi koteka kongo kotalatala mpo basombelaka ye ngai azi prie na bakomana elongi prie mama jeanne nga mpe nazalaka na mama nga mpe nazalaka na mama ebonga nateka te lokola boni mama bino akwe oyo sikolekisi boni boye koma mode mama jeanne tikanga ikani tikanga kani nini yango na biso yenga aza na nivono te na kobima na yo te 35 mama 10 eza bien mama soki na ngena te aso eza pembe eza pembe mama oyo eza bakwanga kotala ya pembe te eza malamu mama somaka leka kaka te kaka muye oyo totengi ana ana échange ne niveau depuis quand depuis quand mon tel local kende di boni pété na passe la yo bouche hein yo pété qu'est-ce la kimina big tic bien oh comment est ça ni okona ba pété na komine ni na eka kutala ngalo kwa mobali ko sala bana quartier yo e mwana atele bando yo landa bon wala ba ke bis nanga ali bya ngondeki ni teke bozane ai wana nyo zolia wani yo zodame litonge okutela peta ko modame matonge iko mana tete te uno dame bambu mwana ngona libumu bu matoyi ko limu bitu masala matonge peto komi na moyo benda koteka badumar na badara odara eza bien eza mokili elingi boye na sabu peti oyo koteka kwanga kokoma solo kwanga mpona mwasi soloki mpuka kaka tolo mwasi soloki mpuka donc azolia mpena litongi wana na apeti mpenza sinon d'un côté bon nazolinga nayeba nani okomi awa ndenge nini elinga aza baproblème ebele naa baproblème mingi mama
maman na bino. Maman biso. Donc mère ça na cachot. Maman na cachot. So na ça so na sina débrouiller na so na kita mo eloko. Na kita li kuna ka. Parce que na mona bioté hein. Do yemu ta la tinga na cargue no tala sola dote. Animate na gore kibo. C'est parce que comme ça dit bon na sala. Pour na ke na balabala na sala kindumba lokwa bande balinga basi. Na on débrouiller biloko na ngai. Muke mto na zwaka na sali matembe na le na sombe loko bona na bombi nzoto ka bon malemba. Comment ça vient une passe? Na bilambe ziki, nous pas tout la chemise bien on l'a taché. Soko ya kipocho na ngai na bengi yote polo na pasi. Solange. Amoni eza mokili. Likambo zwaka ndetete mais zwaka mutu. Ah, mais pesinga mawaya to. Doto bana boutique no pe babotola. Boutique babotola biloko nyonso binene tozalaki nango. Bazwi yango na l'état. Pesinga mawa. Na ba bondi mateko ngai ko maboye. Omoni na mokili awa. Linga moninga lokola yo ko bitika. Hein? Osala batu mabe te na mokili awa. Parce que futa makaka na sawa. Awa na se likolo futa ngate kaka awa tutambo. Mais na regrette ya trop na situation na côté na mo na jour ya bondi mateke yo na ko ko to boye. Maman deti. Oh dara mobali na ngai mama. Kande mibala ya Kishasa bazalaka akimi mwasi ayaka kotala ngai te kotala ngai na ba situation. Ça va, pardon maman. C'est ok na maman. Maman boye bité tina ni to komeli boye bité. Na regretter mingi. Na ndimaki te na kwa kuto na situation boye. Ngana lingaka so lelo même na boye na mwasi. Bala na yo pe kuma pe na vie ya bien. Mais ce n'est pas ceux qui te boye na yo kuma na vie ya boye. Parce que ozalaki boye te boalaki boye te. Mutu mtu akoseka yo po moni boye mais aibi te ndenge ozalaki. Na salinga regret mingi. Ndenge ebisinga wana mais je regrette que ngape na bali déjà ndenge nazali awa. Mwasi aza na ndako. Tere nzambe kaka pambona makambo sali ngai penza bapasi nyonso wana nazomona mpo na yo penza okenda penza boye ata anayebi ata place nini okoma te otingaka na basouffrance boye penza okaza tolinganaka te ya solo wana yo obali lelo sikoyo ngai okenda mpo oke liboso ndenge oyo mpe komona ngai na basituation ozongisa ta mwa motema nsima modetitika. De toute façon, na sina yo. Et salinga pe mawa na zape mutu. Mais demain vers 16h, ndako za wapi? Omoni ka balabala wana na coin. Omoni ntete wana. So ke bo 4e parcelle ba te ka appel otoko wana. Place za rapolele. Voilà, on a dit parcelle. Donc l'homme à 16h. À 16h30 hein. Pour passer wana. 16h30, 17h de la mission. Il y a quoi na point sangai na koma ka obi kamara na mo ka bande ko ya wana na mwasi na ye bas bango kam bakoma ko salisa nga penza Jean-Pierre Mbulu na mwasi na ye bango wana kaka ko tindela nga mo biloko ko tindela nga mo mbongo te batindi pe lambango na lata te moya ko lata te lambango ezate na ogipoli pe o ko lata ndenge ni so na tuka mwasi pa na teki ko
osange ndenge Simon Tevera. Sete. Mami fan. Oh, look. Mama. Papa. Oyeli nini? Papa nga na yeli makambo ekomela nga na vi na nga papa. Nazali na mobali na ngai moko kombona esele. Mobali akimi nga Sika. Bilima basiko ebisa ngai makambo nyonso yeli. kasi papa po tunaki ngai yango na natunaki mpona nayeba yo mokolo baliboso. Oyeli kwa mobali nazongela yo? azongela nga papa nakoma komona pasi mama na boloko ngai mona nakoma kaka boye babotoli biso lopango oloka oloka oza koyoka te papa asanga afoke bon oye siko mobali nazongela yo libela azongela nga libela papa azongela nga libela mama telema moke kobanga te telema moke umbuka mbala misato kasi selo kumba misato ekie papa kobanga te umbuka mbala mibale ekie ya misato ekie dana se dalawa ekomini ekomi mai awa maseke ezalaka te nalingi nalakisa mpo oyebake bosolo ezali awa mama papa omoni awa namoni papa omoni nini eloko te tala lisusu omoni nini mama o foto ya tele mobali yango ozoluka ye wana yeyo papa sieze musunda piak Kima osangele mama papa tala na mi tala kuna eloko te papa omoni eloko te eloko te papa tala lisusu papa omwana me ngai naza na probleme ya kobota te nabotaka na ngai kaka makambo mobali nde nayeli nazolakisa mpo nayebake awa bosolo ezali bia sonda ziezi fanda wana sikoyo nakokangisa yo nakokanga mobali na yo awa esika nyonso aza kokende akobanda kokanisa kaka yo Diap. Yes. Tata. Naza kokanga ye. Kotenyo za kokende. Akobanda kako kanisa yo. Sonda. Diap. Papa loketo komi kilo te. Wane zali ye, ulati ye. Bon. Ilima, osangele, nakangi ye. Simba ye. Wapi papa? Yama ye. Mama ye. Yama ye. Nayambi papa. Yama. Nayambi papa. Sonda yama. Nayambi papa. Yama. Nayambi papa. Yama. Nayambi. Telema. Papa na chana wapi kilo? Tata ye na luketu. Tata ye. Yamba ye. Telema. Ndeko za kokende wana. Papa. Okoyelanga soso moko ya pembe. Nadra ya pembe. Papa nga biloko wana naza na okoka kosomba te. Yo mo okosomba te papa. Okota mbongo awa na sani. Pela bilima. Yes.
kotala nsima te banda kokende banda kokende okozwa te eza na milimo mabe banda kokende banda kobima banda kobima papa obenginga nabengi yo te kende Pilipili mkeza te. Notre primo bon. Tosi to sombi awa. Hein? Kende tosi sombi. Tiens. Tiens le pilipili là. Tosi to sombi, tosi to sombi. Non, monsieur. Bili moza sombi boye, baye kutekela susu asomba kaka. Oh. Peux monter. Ja. Ukali ya? Célestin. Hein? Nabosanit. Merci. Hein? 60, hein? Oui. Tokabwana. Tokabwana. Narobi parce que na place pour na discours. Mais OK wapi déjà tout des places mususu. Tokabona tokana ndela bo. C'est na place mon OK déjà très important. Donc tout le monde a son zone à faux. Eh dit tokende kaka buya tojenga na yo tinga quelque chose. Namoni pesa ngala tona faux. Na pa kwa ndenge nini? Ina kotoka mwana to mwana faux. Hein? Ose yo zona pop na yo linga na diete. Oh, c'est nazokoma rapide na machine na komi rapide na zoya. Hein? Donc tout le monde. Mais ça Célestin. On a réglé on a déjà penda en poule ya poule. Ils allaient du projecteur moko boki na libanda comme ça sécurité ça va bien climatiseur climatiseur nous allons on tient climatiseur régler tout régler sous on tient projecteur sous et là que ça rappelle libanda pour la sécurité par voleur tout ça donc dire que ça va bien. Bon, la prise, ça c'est déjà foutu. Il faut rechanger mon souci. Bon. Porte oyo na ukangango. Na kubare porte oyo. Porte il faut ça la kuna. Même à ba baya baye ba porte li kuna. Couloir, baya bongo ba leki na sala.
Tinga la photo teo za kwa mama langa. Yeza mama leki nanga. Ya kwa tinga la photo. Ah. Donc vous me savez là mo yibi ndenge wana. Tinga la kwa mama molo batenga bi ya ba za mama leki nanga. Yo ko sa ka yebi sa nda ko ai. Mwana na utele photo za. Bon arrête une fois. Ngai naza mwana lunda. Soko yoka ndule. Ndule c'est moi. Ozani. Tuna na njili awa bakoyebisa yo ndule c'est qui? Oyoki? Bon, mama leki na yo donc azali mauvaise, azali na sale caractère, donc aza voleur. voleur ozobenga ye ayibi nini? Ayi na ye na libanga ya 12 carats ma chère. 12 carats. Hein? Tu te rends compte? Nalingi na sala ye plaisir, na memi ye na musique awa. Ya defao chez ya Bwens à parvenir ko tchela ngai roche. Na tele roche. Mais maman leki na obijos na kati ya masanga na lala. Na tigala ki diba na ba ba parvenir ko yibanga na ba sapatu na zanga nango akima. Yangani na kati. Ya yo nini na kati to oza sulupango na binote. Lupango na sote ndeni. Koni ozo ba mambezeli. Okay. Lupango na sote ndeni. Mama na kufa tinga lupango ngana zaki na foto yo mama leki na ngana ko fanda. Lupango na sote soba mela ki ba roche no na milongo na meteli no. Ngai langa ite c'est moi le patron. Et concerné ngate. Ngai langa ite. Et yo be concerné ngate. Bon, na lobi na yo kende na tribunal de la paix, kende ko tuna dossier ya ndule. Parce que na dresse musu. Ata api mama leki za. Kende ko tala na makala na tika na makala. Asa makala. Alors, asa muyi. Mais bakamu na yo na iteli ngate lupango ze mama leki za nga. Lupango na zui yango en otage na diamant na ngai yiba yango. En otage hein. Tangi ngana na kino na soki poto te. Na kola soki lupango ekozonga ya ngai. Okozo lupango bongo te. Yiso ba tiko ba roche no. Kile ko luka place mobile la za akenda. Afuta mbongo wana. Tala tantine kitisa maloba yoka. Yo ozali jeune fille. Na jeune. Yoka écoute. Je crois que na no balité. C'est ce que. Ngape na balité. Zala kalme. Mabe oyo mama leki na oyo ezali yo te. Yo balite siko na saina. Ngana ye na soluka ba commission. Mais nakoyi kotika na kabeli yo ndako oyo. O kabela na ndako eza nga deja o kabela ngani. Ezali na ba usalte boto bango kabela nga. Eza ya mise pour les patrons, c'est tuna ba voisin wa ba. O saka na ngate bunga na kokino te. Mobalo ngana tiki tuna kokino akokino ngate. Bon, ala bima. On pouvait yo. Oh ba tiye na lunda kono leki ba onani. Alunda neni. Musana ngo tala lunda lo. On disconnecte avec on na ba mbele lo bana. Mikongwani. Kata so ili boko kata. Tala, diamant na nesa chance sa famille na biso ha. Etelinga te. OK, eza don ya famille na biso. On pouvait na. Ay bima kuna. On a tiki na lunda kuna yo. On te fait la repas. On leki nani? Lunda. Yo leki Gisèle. On continue. Bima na ndenge. Milou. Na ba ustate ba. Asa. Ben pour ça ustate ba na ba mama na la. On se voit ma bise. Na ko pouvoir ko boto. Ya pues, PDG. Bon, ngana sikana mera wa na ngasi go ya pues zana na kuza ba desert. Desert ita. Bon, place sikali ya bia wa ndiri mo bima wa kaka. Bo sikoyo na ebite so to mona su ndenge no bie to tana na poto ka go bie. To mona lobi na poko. Oui bon, enfin. Soma pesa biere pia madame ngate. Pia madame na ndenge na yo ngate. Bon, namoni il faut bimisa bato tout na kati hein. Tia bango bamela ba congélateur. tokolinga teke tobenga na baninga ndengo na babandengo na biso bamela na bango na kotika mbonge vele. Non mais waza na mukene ya vai na ye. Terenga mnyo na kucho pete chaba inga mnyo. Oh ça va toi.
Pesa madame. Merci. napesa bango nyonso balingi pesa bango nyonso balingi balia bamela soki batondi mbongo esili obenga na telesele. Ça va. Ok. Ya bosa na munduki na ete. Na telesele 46 450. 46 450. Ouais. Malamo bana yo. Ma garde te. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Bon, allez, bonne journée. Ok, merci. Au revoir. banda jour na mona kayo tango za kotika bilo na coin bakwanga na yo na bamadendo oyo kitango na zonga ki olobelanga makambo ebele na motu yango te na comprendre yo mosu oyeka komitika nde nazolingela yo je ne sais pas nazolingo mingi koleka kwa enfin noyeba te donc mpo nanga tokobana botitongo bongo madame na ndako non awakolala na ye bon asuki asali esili pokino ozalaka boobimisa biso bozala liboso me ozongi na ndako bafukimisi yo nga na oyeba te place bafukimisi nga na oyeba ekanta mwana ndenge nazolingela yo tokovanda titongo tovandi mpe tilobi nakozonga meme na pokwa nani ya quelqu'un moto te nasali lokwa na rêve komonika lokwa mama mpe aza te sanga mama tro donc nazolinga yo parce que nga nde naza boye nga so nazolinga motu ko nako kotika babomi meme papa na nga me na ndenge na ngai yo tokozwa matanga na te pete na ndenge na ngai yo je veux que soki tolongo awa c'est pas programme nini naza nango so nazongi poto na kosalaka yolanda nga na poto nalingi yolanda nga kuna landa kusila ta yo ava mwasi na ngai ya nalingi yolanda nga biso bakamuke miliki sukali te miliki biso oza miliki sukali wana ozwa diabete biso miliki tele oyike oleki bango oyike naa papa balikolo bayibanga diama yena mama na ye nga nauti zamba motoki na ngai mama na o moyibi atyalinga roche na masanga nga natikali kidiba aleki nga diama 12 kara bonsoye Malembe.
Kila bora bani. Bora bani kuna. Nani achabushwana. Na achabushwana. Na kana vyo yebi mwaso na nauta ne wapi? Ya zesclo? Azesclo? Bora mwase mtu. Alors, na mobile lokola kibeka ne na wa. yo la ni ponani. Ola ni ponani. Na sepeli sepe kaka tika kaka. Yo zo tinda aya uscloquer mutu. Ngamna tindi. Alors, na ndenge dépense na sali ya politika na ndenge na lingeli pe mono je regrette que ba bêtise na yepe bandaka moi je sala ba bêtise na supporter ça ba bêtise na supporter mais siko na zomo na kete